Ouais, bah projet Zali, mais sauf que nous sommes dans le bandeli, bah projet nous sommes tout au long de TV pour. Là, nous sommes mon au tout temps mon TV bouillon. Le régisseur on a béni. Il y a un mouton là bouillon bano. Il y a un petit gars boutique moi 50 na bino moi. Bon bah si moi 20 likolo pour élégater. Tant la fan sur Nathalie na tanga avec moi musique on peut on pas bien ça bon. Ah, you tanga ngwa? Nga tanga na ina. Moi na ina nde. Na tanga ba ben ba da joli. Ba imba auto papa oyemba. Da joli ba igo center bita na maison même. CPP TV officiel. Voilà, nous allons à présent recevoir Zico Flash pour nous parler de son titre qui est sur le plateforme de téléchargement Total Ratalarong, mais Yemoko va apparaître à minute. On a bien qui est Lilo, tout le monde peut parler sur sa musique et sur ses projets d'avenir. Hein? Tout qui est dans le salut Zico Flash. Ouais, salut Trésor et Steve Congo. Le Trésor Nzinga Koti. Nzinga Nzinga Zalanga. Professionnel. Tous les gens ont bonne émission. Sankai et la Kisi et Sengo. Est-ce que vous avez prêt à repérer ces Sengo? On a bateau Nyonso. Bazolanda na Munga. Ouais, on va vivre toujours dans Sengo. On qui me vont me donner Sengo. On a fait ces Sengo. Zico Flash. Tout le monde est là. Ouais. Tout le monde a un clip. Mais la plupart des gens se posent des questions. Garçon à Zanani. Tout le monde a un Zico Flash. Abota Mawapi. Puis parcours musical naïe. Ezala nini. Aouta et pas nani. La question est on se bat tout na yango. Tout banana nous Zico Flash Aouta wapi. Pour azala lelo Zico Flash tout le monde a monana ba bitandu ikena biso. Ouais. Nga naza Zico. Prénom là c'est Zico puis non il faut lui poster non ba fali ni batu au de temps na bon ba et puis na botem na disasa na famille na biso pour na lo balo bebele te dona na botem na disasa na mona kine et puis na bandi musique na quartier na barombo na bandi musique na quartier na biso mingi na barombo et na beti na ba orchestre barombo na beti plus de 5 fréquences star na quartier ba concours moto no beta. Il y a brasserie en place en Congo et après na yolongwana na omi da mo bien na perfectionner les boulot na temps et na 2012 ndina ko intégrer li chachombo chera ba chéri tant longo ko to quoi ndé ça qui a recruté biso ngabna parmi ba recruter wana ya temps a biso tout ça l'imaginoir et ça qui quand venu de vivre avec les potes tant que potes sali 2 ans tout ça là biso moi et puis mais au moins moi genre on a fait on a parlé puis bah on a une puis moi test ça va que c'est me soumet non puis ça en côté côté me na côté mais ça test c'était aux zongi et puis on a parlé et après na où on a vu dans mon Gino Kanza, moi, papa Germain Kanza, il y a un Viserge, il y a un Zaiko. Viserge, il y a un Kabamba, il y a un Bisso. Il y a un Zigo, il y a un calme, il y a un parlé. Il y a un maison mère, tout un chez il a parlé. Donc, on est capé la maison mère. Il y a un thème de la maison mère. Oui, aucun de quoi il n'y a pas de c'est ça. Tant on l'équipe a de du coup, après. Ndi na yote boa na sali pe ni album na dépannage na participé na moi quelques 5 ou 6 titres na yembi na yemba des vocales bo et après na fa na parler na mona to répéter na boa to répéter tout ça plus ou moins ba 6 à 8 mois comme ça to répéter na biso do fa na ra mais on a habité dans la famille bande baza mona wana TV nous sommes aussi au mbongo ay baté ki yo ki osufui trop de TV vraiment ya vina biso ya na ngai ndiko na ngai leki na ngala na mona su na fa na parler na habité na fa na ndeto na fa na grand fois na ngamba si bourgeois a uta fali a robenga na chumba bisinga te abenga téléphone bah une États-Unis fali abenga téléphone a bisinga te Zico ok n'est pas fallu ok au tabina filé bina fila longwe
répéter to bokino obeta pa na ye na kizala kuna na ke travail na ke boulot landa na monga fula pesi nga adresse apesi nga numéro na bengi na fil lande kuna ça lui test rendre ça rapide normal to bana super rep na ça 5 mois après ambassade parmi bateau ba encourager bina filiale on va pas ya non ba yebani ya kana tinga to yebana mutu so mutu atini mutu pa na encourager te ba yebana ba encourager ne quand il y a relation na tu nanga pona bongote ne na sala moi 5 ou 4 mois comme ça et puis sur le langote yebiga maman musique tindika ta maman aussi ton enfant sur Nathalie na tanga pe moi musique on père na super bimisa bon yu tanga ngwa nga tanga na ina mona ina nde na tanga ba ben ba da joli ba imba ko papa oyemba da joli ba igo center bita na maison même lobalo sala lobalo sala bana wengi baloba ngoti sikoyo ba otala yo olobi trop olobi parcours musical na yo oleka par ci par là mais sikoyo kungeli bango ba yo kayo binza no mwana ina ouais sur la minute chanza sakanati Isa sakana mais titre sakana Isa sakana Isa artiste musicien au ça la quand on voit ngana yimba na chanteur polyvalent chanteur à chanter nga to biso d'autant ngabona ba biso di chanteur à deuxième fois na première voix Izali non Izali deuxième fois na première voix bon point de la guitare solo na guitare basse il y a soprano na alto soprano na alto musique première voix na deuxième voix donc ndebalo non ça test yo ça la quatrième voix te ba ebité so que autant en musique ba biso ngato na kino autant en musique ba na ke première voix ba sinza raté livre ba komi alto na soprano donc on a chanter na ko yimba pe lokwa fere na ko yimba lokwa ba bindombe bon appétit na ba o bazoli un peu non na ko yimba na za na chanter capacité ka place nga na kuma o nso na tembo na nga place na kuma ya ono yimba so na kukati mais na ate chanter o na yimba deuxième fois o na yimba après non donc biso ni to koliboye to yebiga ki banduleman ya ba première voix bazali ba deuxième voix bazali ba ten ya bitaka ten bazali ya bongo so ya neti libaya nyo spera libaya ba fomo ezali ba nini ezali so za suko oza di domaine te bien ka libaya mais muto aza na kati o lem so ebiko pango bien ba ti oza fomo za oza tel c'est ça est-ce que tu vois que moi mabiala bon moi ba biso bilengi ya vena yo mabialo na linga vocal ya apana kupena sana tamba kabumbai chusa ya mateso bozi ilomela Claude ukuna yo Patrick Ekule PDG MVB Patrick Mbemba po gentingi Willy Likaye mabenanga dede bikofu na yebaki na kozala libala bomwana matate zanga kateo na yebaka te jour bebe yo koboyanga saka na sala ndenge olingi lipanda osengi nga na pesi yo na kotingama na yo lisusu te Rebeka Kangole Ladi Inzeza Tipe Ali bienvenue ndombe oh ça va hein? Ça va go moi c'est go maison mère en boula raté hein maison mère bon na vie boy pe na maison mère ça va c'est sur na vie faut dans l'arrondissement muto ko bonga te ka fuye utawe mudnyo na vie ni ta ko bonga fa za pa bonga fa ali ka utawe non oh qui n'était quartier latin oh qui n'était pas papa chéri jibem piana na leki ba place ebele mais na etaki mobali puis etaki muto arrondissement na foi mudnyo so bonga akobonga wana musique te fa ke place a muto mo bonga na ba nzimbu na nga na batala na ngai basibe ko mo baza OK na wana nenga ya sala dio giazo sala na oyo ya yo lié na oyo ya yo tozali non zo sama na ngai zo lika bien et puis sakana na nga déjà yelinga ba tout actuellement aux na orchestre na groupe d'accompagnement ba massa na ba accompagnement c'est tout donc ceux qui contrat boki bobitka ndu e kaboli to panzani na mtazongi chez pour mama ba orchestre na ebisa yo
gars na kembi na mama orchestre osala o lelo te na osala baninga bongo te na kembi na yebisa ba jour to na lisomo ba jour to na studio mo na ma campagne kuna na lisha show na yasko studio reta ba benga so studio 7h biso de yasko reta ba yamba biso bina bien on record des pese ma vie batu ba reta ba zola kaka ngasko na ba umbu ta suna ma campagne kuna kuta ba sakumi ba yambi biso bien rap pour lui ba signaler attaquer ne rap il a raté et so aussi studio bino de reta bo transporter oui, donc on a dit 21 mi photo qui donne et à la fin l'idée à Matinaka à Guinée qui CG moi baye qui dit na biso na ngolo na PC mbote moi baye na petit moi bino ba ireta la karate ve sous poche pe ni 10 mois ka nous l'esprit bimi penda bu na masala ngamu file ndia utabina file file ni na PC mbote soliste utabina file yatikala kuna file ndia na masala ngamu mchopo na mbunda na PC mbote utababa kana tubanda sunga mchopo tutilimi banda ya de ngabo na di ba umu musicien peut aussi ngana mbungu na baba tous les gars oui bité Corta oui nous faisons na tio comme na parler nous minga pense à la maçon tout ça là maman na ko salon donc chanson oza la minute ya sakana sakana pour nani na sakana nani ya sakana na nani na bi sakana nyonso na motema te na rasa nzango sakana na téléphone robeta no sakana pe na téléphone ya na mo permis mais na motema mutumbe ba sakana na motema te na biso nzimbo wana ba benga ngati na ba state ça na bien particulièrement bon mot clé à Katia place pour naimbi na lobby naimbi na bi mais pourquoi ndimi na kufaye Olivier ego birindwa mon bébé ego lobby na zele na libongo amatine avion sadira koyate ifalo yata na boato birindo telemi singa na rede bisole kino na train sadiro koyano te ifalo yata na wewa na bapasi ya Kinshasa oyo nasangisa na susi ya lopsia sekolingi na kufa natika mokili oyo mais pourtant nayebisaki yo osakana na nyonso kasi na motema te koko nzita oyo motema te c'est ça sakana nango place musuwa Olivier olobaki naza bomoi yo nde mustike mangila lelo nakomi ebembo sundoli banzinzi balelanga Irene badibanga kuna na samabele bakusu basali festival alors ezalaki nzoto parce que to senga nzimbongo tout à l'heure mais projet d'avenir ezali vraiment moulaïté parce que aux an ba programme na yo mususu ba projet d'avenir ezali ba projet ezali mais sauf que biso to ba to bandeli ba projet na biso tout on a TV pour na ba musu na mona oto nzimbu na TV boyo régisseur na benyo yo na muto na boye bano yo na musu tika boutique moi 50 na bino ma bon ba basi moi 20 likolo pour elekate makamwe utila na musique ya Congo mukolo nini asa no njeni botika yi ukama na oloko ezate na motema mabe yango ya nini ba blocage ya nini moi monsieur yo lem sono ba voiture ba ngana na zuba voiture to kilanga déjà ozwa na yo omonte yo dai ozwa osali no clip ya bien na sepeli na qualité ya clip na yo et pour la première fois un jeune bimika boye dans les néants et ma qualité clip one écoutez que 1500 na salango $1300 et pas tienne aux wapi c'est ça le problème c'est que on s'est mobilisé dans moment mbonga mawa bande ko bakabila yo allez ba ko mo bloquer en lisusu et ça linga passe bato bazana posa na yo actuellement balinga vivre en live ba organiser le moins loko mo boy obeta ba peso pakos ya encouragement ba rozondini
Bah, contacter sur Instagram, Zico Flashano, Facebook, Zico Lifoli. Et puis, numéro, il y a téléphone 89, donc plus 243, 89 91 51 350. Plus 243, 89 91 51 350. Bon, sur Beninga, les prochains sur la liste. Ah, vous avez les prochains sur la liste. Keba. Biso va confier l'objet en Keba. Biso les prochains sur la liste. Et puis, Babosa n'a pas la liste. Liste à 10. Moni. Basothérapie, Babosa ni. Ou Soutami. Keba. Nous, tout dans la Congo. Bara va danger. Et après, au piste, la première expérience. La première expérience, c'est ça. Il y a un Zico, na trace papa, mais trace urbaine, ça a fallu. Ça va être exemple. La première expérience. Dans la vie, ça, mutabanda na ndé tomate escalier quoi. Pas moko. Donc il moment tanga maman na premier niveau maman na 10e, où le musa ngani. Asakana nango. Ouais. Donc pas mugno sur la vie ça. Tokana sakana lobby, sakana na makambo nango isali kito ibana ba drien ki lemba na États-Unis, ba parti lukadi na ba Angleterre, sakana na makambo nango ba ser nga aifa. Je peux la liste ba moko hein. Tokiniga ba moko. Ba ser nga ba aifa na ba Dubai, dia sakana mu sali na depuis monsieur yana sima. Donc on a profité na pesa mambo mbote. Oui, allez-y. Ouais, on a pesa Adrien Kilemba na States na pesa mbote. Deboa Bolessé, grande sœur propre na Paris, on a pesa mbote sœur. Patrick Lukadi, Fifi Nanelka na France. Merveille Kabamba les diplomates au Sarangafo. Mais dans le bas on a caméra té. Tiko Seimelo vient na pesa mbote. Mon directeur Abdul Saïd Steve Congolais. Abdul Saïd. Tout Zalazala. Gambo de Chomba John na pesa mbote. Christelle Mbumba, la citoyenne Miangamour, na Pesombo, depuis Doudou Kamalonda na Paris, Marlène Bile na Paris, Rigole Padre na Badissasa Massananga, mon ami d'enfance, na Pesombo depuis Diana Mandika, Pascal Moncheb, et puis Banatou ya Baumbu, Gombe, Lingwala, commune à Kisasa, Kitambo, centre-ville, derrière Flashano, les prochains sur la liste. Donc, on a ça, on va bien, on a Banzimba bien, et puis. Banzimba, on fait ça? Non, on a Belé. Belé, pena. Merci beaucoup. Tout la Kisabatu, Sakana Nango. Tout la Kisabatu, Sakana Nango. Et je pense que la dernière fois, ceux qui ont actualité, Zali, Ouye, To Yambayo, sans cas, ils ont émission à musicien, Nyonso. Sans exception. Oh, Azam, merci. Steve Congolais. Merci beaucoup. Trésor Nzinga. Pour la considération et puis pour tenir à l'aise, on appelle ça clean donc. Unga Booster, zani makambu, c'est-à-dire au kotika na boulevard wana. Au kotika na boulevard wana. Na soza comme au kotika venir les châteaux, tina suka Unga Booster, oyo le à l'aise. Et Bembanyoka ici la kasomote, Papa Zola de Londres. Maman Julienne ba Moigné. Tout le monde Nzemboyo, ya Zico Flash, asakana na nyonso, mais basakana na motema te. CPP TV officiel. Ambassade bourgeois et salo, yebisa fali pour le king, ayoka Flashano Zico. Musique. Amu ego nami pesa ke panayo, zoka yo zala kyolinga no kutute. Zete simba mana misi sanda kwe simba mana fondation bolingo eza mote ya yo tiene estoma okenda otika nga isole na kata chambre atabe bazwaka assistance ya mama na bexo yo médecin traitant nango injecte nga tonga soucieux na clinique love barejete nga dehors depuis les chantelles Tantine Aimé la Suisse Max Itela président Rich Boy grand producteur okenda otika nga isole na kata chambre atabe bazwaka assistance ya mama na bexo injecte nga tonga soucieux na clinique love barejete nga dehors Abdul Saïd mon directeur kondimi na kufa Olivier ego big
birindwa mon bébé egolobi na zele na libongo amatine avion sadira koya te ifalo yata na bwato birindo telemisinga na rede biso lekino na train sadiro koya note ifalo yata na weo na babazakisa so nasangisa na susi alopsia zekolingi na kufa natika mokili oyo me pourtant nayebisaki yo osakana na nyonso kasi na motema te koko nzita Lijembeli Junior Senga CBS Télévision sakana na boroyo Ingénieur Junior Saïdi Gibostone Gédéon Chitumbi Olivier olobaki naza bomo yo nde moustike amangila Honorable Papi Awinzi ebembe osundoli banzinzi balelanga Irene Badibanga kuna na sama bele bakusu basali festival alors ezalaki nzoto maboko nezalaki kokarese colonel Bonaboki tuta papa Yoshi nazolela ego birindo sakana na pla Desandia Grand Géant sakana na likemba Michel Flash Photo ya tiko na ngai melo ya imelo tikos ayaya fisto na nga chabe Francis ya masuka mep sekeseke Patri Serge Seino Trésor Kasa Serge Bimsou Dr Sabino Serge Elangi Sise Le banquier mais ofenanga dikie wapika nukumalo Vini Bongonga Rachidi Musinga sakana na ballon Joël Tebani Igor Otombo 12 000 esprits sakana loboko Gitel Le Gombe ami si célèbre Tati Jikenda Beau-frère Christian Singabato Zarina Pema Yannick Zidane Il a 9D Omonelinga edombengi te Lisha Shombo Shera Basheri Naza kolela akei na bomonanga motambo ekanga kipuku ekomi ya moselegeti naleli bebe fifino anelka saiye yokei yaye nalela nanye mo bebe Nixon Boussi Silore Pongwe Skeleu Mohamed Elefa Okibaye Jean Polo Manzenza Ivoire Bempate Nzoko Moupe Président Kamba Papa na chansa Olivier Lobina Zelena Libom Mamatine avion Sadira Koyate Jerotele misinga na rede biso lekino na metro Sadira Koyate mon bébé Na bakrize ya Kongo nasangisa na susi alopsia sekolingi na kufu natika mokili me pourtant nayebisaki ego tosakana na nyonso kasi na motema te abebe sakana na yo yaya tosakana ta na mbeto sakana na Christian Cole mon ami de l'école Bifi Lutumba la merveille mon ami de l'école Roli Mananga mon ami de l'école Beta Silikoti Beta ta PlayStation kasi motema Princesse Solo Enoch de Bass Yamicho Ambia merci vraiment Studio MK Pro ça c'est moi Flashano Zikondo le prochain siglaliste mon ami Gisilien Déplique Toko Jansi Luonda Musico Africa c'est les Bigas FB Diego Raoul mon ami de France Patrick Eweshai mon boss Maître Mario c'est plus que Bluetooth Tonton Jean-Pierre Moto
Topamba, espace 63. Le vieux Sierra Alpha Mike et Sami Mapungu, honorable Didi Manar. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chadar, coup sur coup. Rigo le padre, DJ Doula. CPP TV officiel.